C'est-à-dire azwi 3 mongete ndenge kaka King Kester ayembaka tala bango bapolie bango bapolie boza oseka pele su na nzembo wana King Kester ayembaka ntango alongwaka na vivre la musique. C'est ça. Donc 3 mongete, c'est-à-dire 3 arènes successives. Mais jusque là dictateur to bato babundisaka musique ya Congo balingi te kondima vérité, bango vérité ezalaka te. Donc mpona bango oyo nyonso wana tomboto olakisaki oyo nyonso wana fali asalaki eza lokuta. Mais nous étions là comme des témoins vivants. Il faut topesa masolo ndenge ezalaki toki kotika te badictateur bayaka toujours na masolo ya lokuta toyoka bango ndenge nini baza koloba fali akena ba musicien na yu arena afuli ata atala kutata danseuse moko te ndule sa mabanga banoko ba beti ba forme ba ye ba dépenser pour na yo tu vois si ndena beti ba makenzi na ngaboye na penda bien ba makenzi na ndule yo bwa ngade yo bule yo nani bona tsukunde to solo na Paris yu jona yuma po ba ye ba benga ngai na ba kulo ba fashe mabe teto la tito ye ba ni to payer tala yuma wana biso beti teni yazo ya na ndule mo ya bule nini ya beti 3 fois ba rebeti ba beti ba rebeti beti 3 fois ba rebeti ba beti ba rebeti to beti 3 fois ba rebeti ba beti ba rebeti ozomona raisonnement ya biso ba congolais biso ba africain. Donc tout ça toujours kaka tozonga sima mokili eza ko avancer lelo tala ba plateforme bimie belé donc mutu nyonso alingi amilakisa siko na conseil bakubwaka bato combien en plus libanga pa fallait zo felete en plus so occupé na logique na kati ya concert fallait abwaka ki mutu nyonso bayemba na album abimaki mutu nyonso bayembaki. Par exemple omona na ka concert tanga bandaki bato bayoki libanga ya Yves Njoli le bouclier eyembamaki côté ye papa ozabi ke babimisaki bato te fali tanga azobelela folo azobelela leki na biso comme sometimes ce n'est pas vraiment obligatoire ya kosala kaneti ba réplique boyo bien ko corriger ka bato mais c'est nécessaire ya kosala pe ba vidéo pour bato mususu pe balioka ka pe bandeko mususu o bazo ko retourner baninga mususu na ba raisonnement moko bidon ndeko na biso pas paroles afandi na poto mwa kala abalima mwasipe ya mondele batebele na communauté bayebi bon akendaki ba Kinshasa ndenge ezalaka badil po mokili oyo makambo nyonso ezotambola na mbongo kombana bamisusu basalaka mosala bien bamisusu baosala mosala po bafutaki ye bacorrompre ye neti babiso tosalaka mosala oyoyo po tolingi yango eza neti mwa passion moko boye. Donc toza corrompu te tolobaka toujours vérité so likambo eza vrai toloba ndenge ezali comprendre. Mais malgré moi bato bamonaka biso lokwa toa bafanatique moko donc mais eza vérité toyaka koloba vérité pour mokolo oyo ke par exemple efali pupa kosala eloko moko ke afute tokoya mpe koloba ke efali pupa afute mais ntango makambo eza droit tozokoya mpe na droitier ndeko na biso oyo papa Rose azalaka na Kinshasa lelo akoma DCI ya Koffi Olomide mta engagé, c'est-à-dire sa salarié bafutaka ye nenga fandi na Kinshasa boy Koffi Olomide aza s'occuper na ye eza mabete eza bien pour musala, il y a pas de son métier. Donc musala zu eza bien soki bazo fute mais asala ngo bien alokate ya bana ko détourner ba mélomane ya bonne musique. C'est comme si muninga zo sala ba sacrifice belé bongo bango bazo koya ko bafouer yango eloko ezopesa pasi nde yango na communauté. Omoni artiste efali pupa asali musala makasi kobeta 3 arènes wana eza facilité eza donné na tout le monde était des exemples kaka ya kolakisa na génération future que soko za déterminé oki kokoma
bafali lelo baza bambleme moko ya bamboka oyo bagene nyonso bazoninga bakóma lokola ye sikoyo tokoki kopermettre te na bapapa russe bayaka basalaka bamission kobafuyaka koniaka baesprit ya ndeko Fally Ipupa ezosala propre te. En premier point tokoki koloba tala concert ya Fally Ipupa ndenge elekaki concert moko ezalaki magnifique kobanda na U Arena Ovo Arena na ING. Donc omona ba concert ebetami na ndenge oyo esengelaki ebetama. Papa wa sazolo babwaki batute. Na concert ndenge ezali Fally aza professionnel. Ça Fally aza sous ndenge azalaka ba musicien ya kala ya ba wenge boye na concert boye. Batu baye koyoka muziki baye po basepela bakomi kobwaka ke elom se signature kuna babwaki kuna Pape Manuel kuna babwaki Jennifer Lavepele kuna babwaki Mbievanga Landu kuna babwaki Mama Malika na biso kuna babwaki Marceline de Longue Jambe donc bakombo na bakombo donc na batu babaye donc eso pesa ça le logo mote mais batu bayaki na koyoka muziki po muziki nde mutu esalaka ke batu basepela makanisi wana ya kala boye concert bato baza kobwaka eza bancien habitude donc bato so baleka kuna libanga Fally eza déjà trop cher libanga Fally ezalaka trop cher efali koya te kaka bandi kobwaka bato ntsanga na concert ezalaka te donc a respecter vraiment ndenge nini CD ebetaka eza mpe respect ya public oyo eye kotala en plus public alelo ezali ke so bato baye bato baza koisisepela koyemba ndenge bayemba na album c'est-à-dire moyo changer yango ezate donc bato baye koyoka te mais bato baye ko enjoy temps na bango pour tout eza ndenge na tobimaka na ba parler to kei concert pour na kozwa enjoy donc pour to sepela alors to ko sepela ndenge album ebetaki siko yo itoye na concert yo déformer album et sengo kozala esute biso to na besoin koyoka ba mabanga te so bato bazana besoin ba mabanga boye na mbongo babwaki bino na album bongo comme ça to komi koyemba bino ndenge baza koyemba ba SL yo za na mbonga libanga te molingi babwaka ko na concert kende konika côté mususa yeko lo ba Maître Gims Maître Gims yaza Maître Gims lelo Maître Gims yemo kazolanda Fally akomi kolanda Fally na ndenga mabete na ndenge vraiment ya propre Maître Gims lelo na Fally donc toki ko commenter te pour c'est la famille et sa famille toko cha désordre te mais sur total ndenge makambo ezokende lelo Fally aza na avantage na ndenge ya bien aza na moins vitesse na ndenge ya bien ba probabilité ezali bato bazolo belongo de partout mais toki ko changa polémique te na kati na bango po et puis ça n'est pas polémique entre les deux musiciens to lingi kimia za année 2024 za année ya paix batu nyonso baza na kimia musique nde musalande alobeli su makamba ba danseuse ba binaki na ndenga kosakana te fallait à présenter bango kutu danse zo sala dernière âge na TikTok ozomona ke ba challenge zo pesa c'est-à-dire ezalaki ambiance moko total na bato botalaki te botalaki concert na yebi ke batebele batalaki concert bozwaka tan kotala concert mais botikende na ba video boke na TikTok bokomona mais na ochela bino pe mo ba partie na pour bo revivre les sous ndenge ni ambiance ezalaki alobi babwakaki a présenter ba musicien te mais tant azo représenter Chimène Folo batu bayoka kite video ezali donc ozomona ke bazali na makambo ya koloba te baza ba détecteur donc ezo sala soni na Koffi Olomide le vieux père il faut meka ko recadrer o meka ko yozali ko la papa lelo il faut meka ko lakisa bato bazo ko ya kolobela ba meka ko loba makambo na vérité et ko sala bien la génération sinon na kotika bino bolanda ba video ndenge nini toche po bomona ndenge nini makambo elekaki na les trois arènes toche yango nyonso te mais toche mwa ba parti po epesa bien ba déclarateur soni botika la biso ba commentaire bo meka pe ko recadrer ndeko yo po bayebake bato bayebi vérité toza sous na temps lukutate on n'a pas le temps de se conneries wana c'est les gars na 2023 2022 les autres comme na 2024 donc il faut avancer il faut total makambo eza ba exploit oyo muninga zali osala to meka kupusa yango sinon botika da kitoko bolanda ba video ndenge za kokende.
Bonne année 2024 à tous et à toutes. On est ensemble, Aigle, Kitokos, Yala. Pour cette année 2024, on veut de l'argent, succès, les femmes, les hommes, le mariage, pas de divorce. On se trompe pas trop, on diminue un peu s'il vous plaît. On est ensemble, les bras en l'air. Il faut demander la permission, c'est pas grave. Quand on vous attrape, demandez pardon à madame. Fali akena ba musicien na You Arena afuli ata atala kutata danseuse morote. Danseuse morote. Ndule sa mabanga. Banoko ba beti ba forme ba ye ba dépenser pour na yo. Tu vois si ndena beti ba Makenzi na ngaboye, na boye, na penda bien ba Makenzi. Na ndule yo bwa ngade yo bule yo nani. Bona tsukunde to solo na Paris. Ah, you jona yuma. Papa ya ba benga ngai na bakulo ba fashe mabe. Teto la tito ye ba ni to payer. Tala yuma na biso beti teni ya zo ya na ndule mo ya bule nini. Ya ko beti 3 fois ba rebeti ba beti ba rebeti. Beti 3 fois ba rebeti ba beti ba rebeti. To beti 3 fois ba rebeti ba beti ba rebeti.